Voilà, donc balande fantastique info Mbotenabino. Lilo tozali na village Kimbiya Vanga et pas Mama Martha. Oyo te otala mosala ya ndenge bazali ko kata banzete oyo elonama esali plus de 17 ans. Après près de 17 ans. Voilà, donc plus de 20 ans ndenge on a précisé ngawa. Peut-être collègue minini alors projet sengeki okolisa yango ekoki et là bakomi kokweyisa yango. Alors toza bongo na oncle wa kopesa explication mpona mama Marthe oyo aza na biso talanda yango moti noko Mbote po. boni santé siko Ato mwa bien mke. tosepeli mingi komona yo parce que esali mikolo ebele obelaki lelo oyoki malamu. Alors tokodérange oyo mingi te toyebi ke ozali outi maladi donc convalescence mpe esili mais no obandi mosala malamu mingi te ma. Alors tongaki mpe tokuta bandeko oyo bandaki bandeko bakati mati basiyere babengaka basiyere bakati banzete awa mais tellement carburant esilaki tokuti bango te yo nde ozali awa gardien ya temple okomeka mpe kotalisa mama Marthe mosala omeka mpe kopesa explication parce que azocomprendre mingi te. Bon, mais eza po machine elango bien. Ko bantete ezali awa eleki munene. Ko montant na magasi 0,020 montant ko elama munene po ekata maintenant facile en tout cas ekata na mapasse. Faut ko kata ngo descendre. Akati mpande yo atuni akati kuna dans ce moko ça me 6 minutes 10 minutes pas yekoya. Parce que yantu kaba ekende. Ba ya si elle la montée munene. Ba ça va mais na monte oyo na monte na siki bantete ya oya pamba kuna kati etika kuna mango ya munene. Parce que monter de là la main fait de là 90 cm. Voilà, mais un peu expliquer na boulot malembe mingi parce que la machine au bazo katela nzete ezali à combien de puissance à boni dans ezali ya la mango ezali ya 50 cm. 0,50. Bon, ezali la mango ezali ya 50 cm. Il faut de la lame ya lame ezali à 0,5 cm. Il y a 50 cm. Il faut de là il y a 90 cm. 90 cm. Once go enge bate mate omne na facile. Bon, ekwe nango, ekwe na parce que ko démontrer ko man demoko et ma kusha boy. Bon, ko na la man ko pour ekanzo na etiko ma passe peut monter et chaque avant pour monter c'est que forcément ya dans c'était le makasi ko c'est forcément monter ya avant. Voilà, merci. Tochono pe manano ngana kolimbola en attendant totala na balandi fantastique afo banzete ndenge katani awa en direct il faut faire ma rapport à to continuer kotalisa voilà banzete lobaki ya ba mais oyo eza nango mpe mike non oncle voilà tambusa biso malembe totala banzete ekweyi awa donc mpona projet banzete yango ekweyi ya minene nde selon explication zamba oyo esali après mpe ba 20 ans mpona kokolisa banzete boye oyo ya patience alors awa ekatani sikoyo donc banzete ekatani alors kasi banzete ekatani meke selon explication consommation ezozala un peu moins mingi ya carburant tolingaki tokuta bandeko oyo bango mo basalaki mosala oyo mpona kotalisa malheureusement bazali te parce que carburant ye lelo bango bamibimelaki lobi na 19 heures donc banzete yango ekatani banzete yango ekatani voilà oncle nakomi na suka kote oyo na banzete ekatani mosusu bakati eza na mai kuna
Ok. Tala nzete ndenge ekoki monene. Donc partout ekatami kaka yango nano. Voilà, to continuer. Pour na maman Martha mona yango en image. Donc explication ezali par rapport à la consommation. Monter oyo ezokoka banzete oyo mingi te. Mpona esisa nzete moko. Ya banzete minene ma. Banzete minene yango ekoyi. Donc banzete oyo kata kaka banzete ya zamba, banzete ba arbre fruitier te hein. Basali ndeni ana banzete mbila pa kati hein. Zamba me ekoyi awa. So bakata po tumi moto mbala moko. Avec les 5 septembre. Hein. Ah, on a bidon là-bas, on va tout l'essence. Ok. Oh, nous sommes bagués en moi. Et on dit que là, c'est ma bête. Donc partout à travailler, il y a un mot déjà. Donc c'était on a battu à miner le gros là oyo. On a monu déjà muké. Oui, tout ça ma pona mon ango va détail nyonso. Donc mais monter en pour la somme mais on tous les critères va nani grandeur va détail. Ok, alors la vidéo sur le va ça c'est normal. Naissance, on est on a choisi à prendre ma naissance. C'est l'homme qui a apprécié. Donc il va changer sur 5 pour
so yango lundi banda awa donc tellement essence les lots lundi babanda kokata zamba koto lundi lundi babandi kokata. ok mais maintenant c'est prévu bon bakata zamba à peu près à combien d'hectares? Bon na se kuna na suka ti suka ezali 360 mètres. Sur combien? C'est 200. C'est 200 mètres. Il y a 200, c'est 360 mètres. 350 mètres déjà après près. Bon. 15 000, c'est combien d'hectares déjà? Bon, et à 3, mais ce qu'on est dans le colo, il y a 200 mètres. C'est 2 hectares. Ce qui n'a donc, le sali combien? Sali c'est 360 mètres. 360 mètres. Dans le colo, 200. Donc 360 mètres fois 200. Fois 2, c'est ça, 72 000 mètres carrés. Mais 72 000 mètres carrés, ça. C'est à peu près 7 hectares, non? Il est 7 hectares parce que 72 000 mètres carrés. Ils allaient. Donc, ils allaient 2 hectares dans d'ambre. Parce que 2 hectares, ils allaient. 5 mètres carrés. Non, 2 hectares, ils allaient 20 000. Mais sur le bin, tu sali, non, calcula, donc tu sali 360 mètres fois 200 mètres. Et ça, il y a 72 000. Alors, 72 000, voilà, c'est parce que 7 hectares, déjà 70 000 mètres carrés. Mais ah, ça, il y a 72 000. Déjà 2 hectares, dans mon mouké. Et là, 7 hectares. Oui, oui. Donc, il faut que ça bon. Il y a 7 hectares parce que 360 mètres fois 2, c'est ça la 72 000. 72 000, on est déjà 7 hectares. Donc, vous travaillez car. Mais on a déjà dans des camètres aussi 360 mètres. Hein. Voilà. Donc, si vous avez la fantastique info, bah commenter ce qui 360 mètres fois 200 mètres, ça dit combien d'hectares? Vous avez des commentaires, s'il vous plaît, parce que là, ils allaient payer l'université bouchonnaire. Oh, vous dans la monopole à connaissance, au business de Yoko la Awa et Longo. Dans l'entité, on a poussé à la première, pour la monnaie. Donc, les gars, on continue kuna, on a un gars au petit temps monnaie. On dirait un gombe. Ah, la boutique à manioc, c'est avec hein? C'est ok. Donc, la fantastique info. Ah, toujours, pourquoi ta matrice est continue, comment c'était à Yango? Wow, nzete wana lokwa nzete baoba monene yango ekatama na 2 temps. Donc on ekweyi mpe déjà nzete monene ma. Donc zamba yango elali. Alors soki okili koto oyo bani ya ngombe yango etikala nango kaka boya ezopesa mpenza mbaka ya vitamine.
promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. Ensemble au salade, bilingue, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Donc c'est ton azamba ballon na ngote ma yango. Yango. Yango moko otiki yango boka tante komi. Yango ne zebwe. C'est dans style, de ton style, et puis non. Est-ce que bana a filé. Qui ne sona et quel 60 mètres. 60 mètres. Bana a. Qui ne sona et quel 60 mètres. Seulement pour écora. Quoi ça 60 mètres. 60 mètres. C'est ah non, c'est 60 mètres. 60 mètres là. Mais yo na mesure non il y a 300 mètres ici. Na des mètres no sali 300 mètres hein. C'est le ah, na 300 mètres. Mais est-ce qu'aux Unis 300 mètres et que 300 mètres ça neza na des carrés là des côtés à 360 mètres hein. C'est peut 300 mètres. Bon likolo koto. C'est 200 mètres. Qui kuna 200 mètres. Pour il trapèze. Ah, il y a trapèze hein. Il y a trapèze. OK, donc ça là-bas, c'est comme si ça 360 mètres, c'est comme si ça ali. Kuna 200. OK. À 360 mètres. Mais ce qu'on dit, on est 70 mètres pour mais aussi le monde est belé. Pour que nous l'endez au lemling. Mla peut me dire bah 80 mètres dans le colo. Vous pouvez ici, bana mati ne sebe 80 mètres. Que est-ce que est-ce que tu bana est-ce que vous mettez mlaye qui ne sebe. Voilà, merci beaucoup. Donc à Moussa les communes asuka je crois to tamboli na bisika nyonso Moussa les salamaki to moni yango. Voilà, donc na oba sali déjà yango to filmer yango yo. Bantu to sala mabaya. Oh yo na Vince ya badi. Non oyo nzeto oyo ti ya. Moni wana mimbale wana. Wa milai. Oh sala mabaya. Na oya mke moni oyo la bi. Voilà to sali tour. Il y a esika basali mosala. Difficulté ezali awa par rapport ya banzete ebele leki minene parce que kuna na bakati tongo banzete minene mosusu ezali ma
Alors, donc c'est bon, le dit c'est quoi? Bon, ngai be bon. Etesko yo. Botena na ba moko, ba basi oyo. Ah, bah, on va salir l'esprit, va salir Moussala. Là, mais qu'on plus d'explications. Alors, na o etikali letik, na o etikali, ce qui n'est pas 25 litres, parce que là, on a 25 litres essence. Et que si la team au colonie. Bon, bon, merci. Mais on va travailler, on va travailler par. Ah, oh, ça ligne sur, oh, 25 litres, mon son bagio. Ah, mais c'est que ça, c'était qu'elle est belle, alors. Parce que Moussala et Salami, ils étaient belle, là, où est-il? Bon. Eti kuna. Parce que on est ngate ya to sema DVC. Etika lango. DVC l'accès le rôle à 50 litres. Etika lango to bombi. Bon. Ya bate manga bele. Non, oncle, dans la sens on va la sens yo ne le explication na to tambolia. Na Moussala ne se sikali ko sala. Na etikali. Wa peut etikali bele. En tout cas, on a évité. Mais, qu'est-ce que tu as la Bible, tu as sali le tour. Tu as sali tour, na moni to tamboli, même na ndeli ba moni, banzete Moussala kitoko ndenge salami ma. Alors na o to tamboli na o etikali. Moussala ni etikali bele. Bon. Ekatami bana mai qui ne sobe 80 mètres. Bon. So bana qui ne sobe 80 mètres. Parce que na boye il a dit 70 mètres. Que awati que le colo il a trajet. Moi je peux na le que en tout cas ma face. OK, merci. Mais ce que conservation banzete ba yiba ngo tene tikali te ba parce que mon arabe mboka voisin bi banzete za côté wa mo kata ngo butu ba ke sala ngo banini te côté ti langue en pe ba kata ngo to couper à koni po mo ya koni le bana que ça peut-être ba ta ding ding na mboka o ya koni ba o ça mo kono au kino ba ko la mela bu lo bien to ko ke même pom ko ya ala ko la mela wa simate. Voilà, et aussi Mbaté, merci beaucoup oncle. Pour n'attendre dans ndenge au talisi Moussala ndenge leki kotoyo donc ba question esenga ko tuna yo to tuni yo misusu pesa na charge na ote parce que yo Moussa solo Moussala yo to sali yango te oui ba répondre mingi te vraiment. Merci beaucoup to kutani mbala su mbala sima ezali bongo mongongo ya ambassadeur de la terre ndeko Lucien Bokite Nzambe apambola biso Nzambe apambola village Kimbiya Vanga Nzambe apambola mama Marthe oyo azomisa mosolo pour la misala yo. Bye. Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.